Hmm. Bonsoir, bonsoir peuple congolais. Ezali abinonde kumasawa. Tosolo la mouke. Parlons un peu. Dada Kati Karu bara siku mingi di uliendaka wapi dada mpenzi siku mingi plein de bisous là-bas. Many kisses. Ok, aujourd'hui là je vais parler des shangazi, les tantes, les tata moisi, les femmes donc moi je considère comme les women king, oui, les femmes fortes, les shangazi. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Ceux qui sont de l'Europe là-bas, vous dormez déjà, mais c'est à demain. Je vous dis bonjour lorsque vous allez vous réveiller, retrouver cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui des shangazi, les tantes paternelles, les tantes, à Kinshasa on les appelle les tata moisi. Les tata moisi, aujourd'hui je vais parler des tata moisi. Mes chers amis, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces sujets? J'avais écrit hier sur ma page, j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler un peu des tata moisi, des shangazi. Quelqu'un me cherche? Ok, non, personne ne me cherche. Je vous ai écrit hier, je vous ai dit que j'allais aujourd'hui vous parler des tata moisi, les shangazi. Un nom qui est devenu un peu comme si c'est un nom toxique dans les oreilles de beaucoup de Congolais. Oui. Les Congolais, vraiment, ceux qui veulent dire que tata moisi. Partout où vous allez dans vos églises là-bas, et comme la prédication, batata moisi. Oh, batata moisi baloka bana. Oh, batata moisi mite mamabe. Oh, batata moisi. Vraiment, cette histoire, il y a batata moisi wana. Ça commence à m'inquiéter. Parce que, est-ce que quand même, les Congolais, tozali, quand même, koyeba, ba rôle nini, batata moisi, ba jouaka, ou bien il faut ba jouer na kata société na biso ya ba Kongomani, ya bato mwindo. Parce que mikolo biso tozali na kati ya éveil ya bomoto na biso, ya bato mwindo. Vous comprenez? Nous sommes un peu en train de réveiller les gens à comprendre et commencer à réfléchir na bomoto yo ya biso. Parce que c'est ce qui manque. Nous sommes donnés dans les cultures des autres. Bobosani bomoto na biso, ba culture batu mususu tokenda ko miti na kati, ça ne marche pas pour nous. Mais nous n'arrivons pas à accepter que ça ne marche pas pour nous. Oui, toza ko kondimate ke ba makambo ya batu mususu tokenda ko miti na kati za ko marcher te, ça ne marche pas. Tokenda ko adopter ba façon ya batu mususu ya ko vivre, tokenda ko adopter ba mariage ya batu mususu, tokenda ko adopter système familial ya batu mususu. On est allé adopter beaucoup de choses qui ne marchent pas pour nous. Les exemples sont devant nous. Mais tozo kokate kondimake, ba makambwana mususu tokenda adopter ya batu mususu, ça ne marche pas pour nous. Totika structure familiale na biso, ya ba africain qui marchait pour nous et nous sommes allés adopter ba système ya batu mususu, ya famille ya batu mususu qui ne marche pas pour nous. Yes. Hello Ruben, how are you my brother? Yes. Etumbili Bekoni. Bonjour, bonsoir mes frères. Ok? Donc j'aimerais bien un peu parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on a choisi ce sujet wana? Parce que nous déjà que bon, c'est l'histoire maintenant de tous les jours. Oh, batata moisi. Oh, keba. Kofungula porti wana te. Bandoki. Batata moisi bakokotela na banzela wana po baya kolokola yo bana. Ezalaka toujours batata moisi. Ezalaka jamais oh ba mama leki. C'est toujours batata moisi. On se demande est-ce que ba mama leki peut bakoza na kindoki te quand même. Donc kindoki ezalaka ya batata moisi ki jamais kozala ba mama leki. Ezalaka jamais to yo kaka oh kanga porti wana. Ofungoli porti ya mabe. Ba mama leki pe bakiko ya koloka bana. Donc ba mama leki bazala na kindoki te. Batu bazala na kindoki ezaka ka batata moisi. N'est-ce pas? Batata moisi. Ça c'est rendre compte quel rôle donc jouaient les tata moisi dans la culture africaine.
Quel rôle donc les tata mwasi ont dans la culture africaine de l'eau? Tellement que bo jugé bango tellement mingi que baza bandoki. Ba tata mwasi mo pe ba kangina bango maboko ba sukoli na mo maboko. Ba bandi ko tikela bino sikoyo bana na bino bo gérer bango siko ndenge ni bino moko bolingi. Résultat ça sur notre dans nos yeux. Tant ba tata mwasi bazalaka impliqué na ba vie ya bana na bino bazalaka discipliné. Bana bino ba bandi ko sisa ba kelasi. Bana bino ba bandi ko bala bango. Depuis bo taxa batata mwasi bandoki, batata mwasi pe ba croisant na bango maboko na bango, tala bana lelo, bana ba classe bazoko sisa lisusu te, bana bakoma ba bandi, bana bakoma ba voyou, ba fi bazako bala lisusu te, siko pourquoi? C'est parce que batata mwasi bakangi maboko parce que bo akize bango baza bandoki. Elles se sont retirées donc de la discipline. Oyo bazaki ko yana ngo na kati ya vie ya bana na bino. Bandeko ba bolingo soki bozali koyeba te lelo na osola na bino muke pona makambo ya batata mwasi boyeba comment est-ce que ces femmes là ont contribué na ba vie na biso tozaka na ba chance ya kozwa batata mwasi. Nous on a eu la chance donc lorsque cette société n'était pas encore trop polluée na makambo ya kokosela batata mwasi ke baza bandoki. Nous on a eu la chance, on a grandi avec des tata mwasi idéales. On a grandi avec des tata mwasi qui étaient protectrices. Des tata mwasi qui étaient comme nos mères. Ba tata mwasi o ba bande kola kisabiso nzela. Bana mingi ba kola na éducation à ba tata mwasi. Parce que les tata mwasi, comme je vous ai dit l'autre fois donc je parlais, je disais la plupart de vous qui ne connaissent pas la rôle ya tata mwasi na kati ya société na biso ya ba africain. Rôle ya tata mwasi na kati ya vie na biso ya ba africain zaki rôle moko très très capital. Tata mwasi nenge boyoka kayewana déjà tata ya mwasi ça veut dire papa homme. Ça veut dire que tata mwasi na bino azali na pouvoir neti kaka papa na bino. Tata mwasi soki aye na ndaku azali na même pouvoir na papa. Tata mwasi azali ki soki aye na ndaku azako mona asoka moni kaka mabe obosalaka. Mama na bino kozwa problème. Oui oui. Tata mwasi azaki na droit na obligation ya ko corriger mama na bino parce que intérêt à tata mwasi azali ke bino bozala bien être ya bana ya ba frère na ye. C'est ça le devoir de tata mwasi. Oui oui. Mais lokola ba mama na bino ba bande ko linga te ba reprocher bango. Ba mama na bino, les mamans africaines ont détruit beaucoup de familles, je suis en train de vous dire la vérité. C'est ça la vérité que la plupart de vous ne voulez pas entendre. Ba mama na bino ba kosela batata mwasi makamuki batata mwasi bazali bandoki pona babande ko lingate batata mwasi ba rapprocher bango parce que les tata mwasi c'était des gens qui surveillaient sur l'éducation des enfants de leurs frères. Batata mwasi babande ko lingate buzoba na bana ya bande ko na bango. C'était des protectrices des enfants de leurs frères. Ba protectrice ya ba intérêt ya bana ya ba frère na bango. Ba avocate batata mwasi c'était des avocates. Donc ceux qui moi ya frère na ya Zwili Kambu et tout tata mwasi aye kozala avocate. Aye ko yoka tata mwasi moko kutu pe ye moko kutu ako expliquer ko solana ba parents makambu mwana yebisie. Tata mwasi c'était une confidente. Lorsqu'on avait des choses à dire qu'on n'arrivait pas à parler à nos parents, on allait voir nos tata mwasi. Ok, comme ça, papa mwasi, tata mwasi, akoya ko expliquer ngo tata na yo, ako lembisela yo, ako expliquer tata mwasi, papa na yo, na façon yo, ye papa na yo ko comprendre. Ba papa mwasi bazalaki ba avocate na biso. Papa mwasi, tata mwasi azalaki mutu oyo, soki frère na ye abalaki mwasi ya sika, frère na ye azalaki na bana deja mususu. Bana wana bafanda ke papa na bango na mama na bango ya sika, papa mwasi, tata mwasi azalaki mutu, akoya ko lekaka wana ermoko azui bana ndeko na ya bemi bango libanda mukiatu ni bango, est-ce que ça va ici? Boni relation na mama na bino, ezali ko leka bien. C'était son devoir. Wana zaki ba devoir ya ba tata mwasi. Lorsque les tata mwasi étaient mêlés dans les jouer leur rôle, nakata ba famille, nakata ba ménage, il n'y avait pas les enfants sorciers, il n'y avait pas de shege. Comme aujourd'hui, vous avez éloigné ba tata mwasi, tala ndenge ba shege ba koma na ba mokili na Kinshasa. Ba shege ba tondi na mokili na Kinshasa lelo pourquoi? Parce que vous avez chassé les tata mwasi. Vos mères ont chassé les tata mwasi.
bokei na ba église kuna bokoseli batata mwasi makambuke o batata mwasi bazali bandoki église pe appuyer bino église sino batata mwasi bazali bandoki pourquoi parce que bolingi te ba reproche batata mwasi ba reprocher bino makambo bazali komona ninge bozali ko sala bien te et comme vous ne voulez pas être reproché vous voulez faire tout ce que vous voulez ce que vos têtes vous demandent de faire allez vous devez éloigner les gens qui vous donnent des conseils les gens qui veulent le bien-être de vos enfants. Tala lelo ba bien-être ba enfant na bino na bino moko bozo kanisa ke bolinga ki ba bien-être bana na bino tala lelo absence batata mwasi bana mingi baza ba voyou ba mama mingi bokoki éducation ya bana te ba mama mingi bokoki éducation ya bana te bana bakomi ba voyou bana bakoma ba bandi bana bakoma bana basili saka les sous ba kelasi te pourquoi parce que les tata mwasi ont abandonné batata mwasi ba abandonna parce que ba mama na bino soit disant batata mwasi baza bandoki parce que batata mwasi ba ko rapprocher ba rapprocher ka bango n'est-ce pas non yoka na bisa bino na pesa bino pourquoi na lobina lobela maleo makambo tata mwasi parce que na makambo tozo lobela kaka na bisa bino toujours so ile kambo ekoi na toi total ka pe biso pe bato to te aka communauté total na ni loko ni toko bimisa na kati ou bien toko pesa exemple o wapi o ekoi pona to e banenge ni ya ko expliquer bino ko faire bino comprendre certaines choses bon moi makambo sali ko leka na famille ya Olomide lelo na kata famille Olomide tante oyo ndeko ya Koffi Olomide soki comme nani soki sœur na ye soki Riva mama Riva nde bazobenga ye n'est-ce pas mama Riva nazo namona ki bato ebele ba ki ko condamner yawa oh mama Riva oko tante nini oyo tante oh mama Didi Stone kanga porte ba tante bazala ka bando ki ba ki ko kotela wana et tout je vous ai dit que la femme là, tout ce qu'elle elle avait déclaré là-bas, elle va que maman Ali alinkakabana bande qu'on a été. Et c'est son devoir comme tante, il y a qu'on veiller sur l'éducation, na bien-être ya bana ya ba frère naye. C'est son devoir. Bande ko ba bolingo ezande ba modernité oyo boyaki ko milukela oyo na ba monde ya lelo, ba monde boki ko adopter ba structure ya ba famille ya bato mususu, eza ko marcher te, mais bolinka ka bo fana nango, n'est-ce pas? Et pas na biso structure na biso ya famille ya biso ya bato mwindo ya ba africain ba tante na biso baza na rôle ya ko jouer na kati ya vie na biso c'est ça structure ya famille na biso to linga yango te c'est comme ça que ça a été et ça a marché lorsque les tantes étaient impliquées bana bazalaka poli lorsque les tantes étaient impliquées bana bazalaka kosilisa kelasi lorsque les tantes étaient impliquées bana bazalaka kobala. Lorsque les tantes étaient impliquées, beaucoup de choses se marchaient. Lelo batante bakenda bokimisa bango na ba église na bino na ba croyance na bino batante batika ba abandonna bango po balobi ke ba boy na bango ba problème. Tala lelo nenge bozoko kalisu éducation ya bana te. Qui vous aidait avant à discipliner les enfants? Mama na bino azaki ko banga soki batanti ba ena ndaku ba ya kokuta bana bazanga discipline ayebi ke batanti ba ko critiquer ye donc elle devait faire de tout son mieux pour bana bazala bien éduqué parce que tant batanti ba ko ya ba critiquer ye te et ça marchait pour la ezako marché pour na faveur ya nani pour na ba faveur ya bana na famille n'est-ce pas lelo bana baza ba mal élevé ba mal éduqué ba mama na bino bazo kipete po ba yebi ke tanta ko ya na yete ko ya ko pointer ke boni bana bazo bakoma ko solola boy boni bana oyo biso tango toza ko kola soki tante na biso ayena ndaku ba mama na biso bando sala ba effort tozala bien tozala na bonne éducation po ba yebi ke soki batante ba ko critiquer bango parce que elle fait l'effort ba critiquer yete ako s'assurer que bana bozana éducation ya malamu parce que soki tante na bino aye akomanda kotala basi po ba tante bayaka aye na wana fandi nazo sola na frère na ye nzonga ndaza ko checker ba ndenge ni bana bozo ko se comporter au moins nakata tante alinga bi makaka boy tante abengi na mama na bino abi mwana oyo abandi ko la kisomo sapi wana mama na bino ayoki soni mama na bino bandi ko lenga n'est-ce pas ayebi ke tante a remarqué que éducation est comme tengama, n'est-ce pas? Au moins, la tante a kei, maman a vu ko sala nyoso, a zongi sa yona mulongo, pourquoi parce que la prochaine fois tant tante a koya, maman a bino aza la critiquer, n'est-ce pas? Mais lelo ba tante baboto la bango rôle na bango, baboto la bango pouvoir na bango, n'est-ce pas? Tala nenge ba bozo ko ka éducation ya bana te. Bana bakoma ba impoli, bana bakoma ba mal élevé. Nani akoya ko reprocher sous maman na bino ke azali ko surveiller éducation ya bana te.
ba mama lelo ba tante ba tikeli ba responsabilité na bino bozoko kalisusu te bana bakoma ba bandi ba voyou bana ba aussi sa classe te bana bazoko bala te ba tante depuis bo kosele ba makambo ke baza bandoki ba tikela bino bana na bino nini bana bazako bala te lelo bozongi lizongi suka na ba église wana bokene susu ko kosele ba tante makambo bana nanga bazali ko bala te nazali na ba grande fille bazako bala te ba tante na bango pasteur paye bazana ba tante bazana ba tante il faut ça ba tante na bango non bana no bazako bala te. Pourquoi? Parce que vous avez chassé les tantes qui vous aidaient à redresser l'éducation de vos enfants. Si vous yo maman, ok ko luka pasteur kuna ki bano bazali ko balate et tout. Bano bazako balate pour parce que bana bizeli mabe bazaba comportement mabe, ce sont des filles mal élevées. Ce sont les filles mal élevées. Personne ne veut épouser tes filles mal élevées là. Personne ne veut de ces filles là. Si vous avez dit que pour libala ezalaka mobali il faut attirer na ba bonne valeur, n'est-ce pas? Pour mobali aya ko bala il faut attirer na ba bonne valeur. So ki mobali aya ko tala aya ko linga mo fina yo, aya ko linga ka pona kitoko. Afandi na muke amoni ba bonne valeur ezalité akimi na ye. À qui la faute? C'est la faute à la tante? Ce n'est pas la faute à la tante parce que bino boke église kuna babandi ko so bazana ba tante na mango balingi baba la te batante mango balokela mango mabe. Non, parce que vous avez chassé les tantes. Lorsque les tantes étaient là, ba tante bazalaki ko veiller na éducation ya bana. Ba tante bazaka ko veiller na éducation ya bana. Oui, ba tante bazaki ko veiller na éducation ya bana. Maintenant, vous avez chassé les tantes. Maintenant, ba tante bazalaka lisusu te. Bana bakoma ba mal élevé. Bana bakoma bazwa éducation mabe. Et comme ils lisusu, oh, ba tante. Les tantes vous ont laissé vos charges. Occupez-vous de vos histoires, n'est-ce pas? Bana koma bolingo. Napesa bino kaka ba exemple mususu ya mike pour comprendre valeur ya ba tante na pouvoir na bango na ba na kati ya éducation na biso. Tango biso na éducation ya ba famille na biso ya ba africaine. Non, parce que to solo ba famille na biso ba africaine, ba valeur na biso ba famille africaine. Bon mona importance ya tante, pouvoir ya tante ya ba shangazi ya ba tata mwasi. Baneko ba bolingo na yebite mutu na kati ya tradition na ye ba mariage ndenge esalamaka, OK? Et pas na biso ngana bike pas na biso kuna mariage soki ezali ko salama tozana ba façon moko ba salaka ba mariage traditionnel partout ezalaka na ba façon nango esalamalaka, OK? Mais je suis sûr que ce que je vais vous dire ici, la plupart de vous dans vos traditions, dans vos cultures traditionnelles, vous allez vous retrouver. Au moins pas na biso ngana culture na ngana tradition na ngai soki baye ko bala fille na bino, OK? Lorsqu'on vient épouser votre fille, bakosala ba cérémonie nyonso traditionnelle, bakoloba, bako discuter d'autres, tout ça. Tant basi ba ndimi ba d'autres, papa na bino ndimi d'autres, tout ça. Batinda kasikoyo. Normalement, lorsque les gens discutent la dot, la fille qui sera mariée n'est jamais là-bas. Est-ce que bazali ko discuter ba dot, n'est-ce pas? Mais ceux qui va discuter ba dot, ba famille mi balé yokani, qu'est-ce qui se passe dans les cérémonies? Ce qui se passe, batinda kasiko babengi batante. Batante ezali seulement parmi batu oyo, parmi les seules personnes oyo bazalaka na rôle ya ko jouer na kati ya mariage traditionnel oyo ya biso ya ba africain, n'est-ce pas? So ki basi ba discuter, ba bengi bisiko batante na yo sikoyo bapesi batante na yo mission. Babina bango batante bino wane batata mwasi bino yoyo bokende sikoyo koyela biso elenge na biso mwasi toyaki koluka, n'est-ce pas? Ndenge saka na tradition na biso, n'est-ce pas? Batante na bino pe bakozala wana bako négocier moyen ya bango moyen de transport ba négocier na famille ya mobali. Ah oui, bon moi na biso aza mosika biso tolingi bo pesa biso mbongo po biso tokende kosumba transport tokende kozwela bino mwasi na bino esika totika kie, n'est-ce pas? Bakosala mwa ba négociation na bango wana eto mona famille ya mobali bimisi mwa mbongo epesi batante bakozwa mbongo wana bakei kuna na chambre baluki ba fille ba moko ba wana ba fille mususu eza ba fille wana te eto siko famille mobali obi non eza ba fille otende biso to monaka OK yete batante babia donc wana bozoko luka ye wana nde bozoko luka non wana za musika makasi il faut bo bakisana no mbongo awa poto kende kozwela bino ye
omona ba négocier lisusu ba kiseli batante mbongo batante bakie lisusu kozwa yo nde omona batante baye batata mwasi na yo baye babimisi yo baye na yo libala. Vous comprenez? Je vais vous dire pour la plupart de vous qui ne comprennent pas ce genre de ce qu'on appelle les custom, hein? Donc pratique traditionnelle wana. Je vais vous dire pourquoi. Bon moni ba tata mwasi na yesi bino ezali parmi les seules personnes oyo ba jouer kapenda rôle munene na kati ya mariage traditionnel. Pourquoi tant ba lobaka ba kende kozwa ba fille na wana bo kende kozwa ye? Pourquoi ba benga ka ba mama le kité? Pourquoi ba benga ba mama le kité? Pourquoi ba benga kate ba camarade ya ba mama? Ba camarade ya ma maman boya bo kende kozwa la biso jeune fille na biso. Pourquoi on appelle seulement les tantes, ba tante paternelle? Pourquoi? Parce que dans la tradition, les tantes paternelles jouent un rôle très très important na ko guider na éducation ya bana. Les tantes paternelles accompagnent les enfants de ses frères jusqu'à. C'est pourquoi ba reconnaître kabango na kati ya mariage traditionnel. Parce que ba yebi ke ba tante il bango de ba prépara ka ba jeune fille surtout na ba éducation sexuelle. Ce sont vos tantes qui sont vos confidentes. Ce sont vos tantes qui vont vous parler de la vie sexuelle. Ce sont vos tantes qui vont vous préparer na vie wana ya bomwasi. Ezali musala ya ba tante na bino. Ce sont vos tantes. Na ba culture rebelle. Na eza ba tante na ba culture ya ba bon. Et chez nous là-bas ça s'est fait, mais je pense que chez les Kassaïens aussi ça s'est fait. Que toza mikolo to ba certaines choses comme ndenge ezali. Ba certaines cultures. Les filles, par exemple, on les apprend à bon, tolo bakaka na luka moya ya bien, o eza chokante. Tolo bakaka on prépare les filles à soigner leur corps féminin, n'est-ce pas? Na ba culture rebelle to ebike ba fi mususu na ba culture na bango traditionnel ba apprendre ka bango kokolisa par exemple ba lèvre ya basi ya se, n'est-ce pas? Tolo bango kaka ndingwana, n'est-ce pas? Bon, na ba culture wana ba fi ba prépara ka bango na makamia ndenge wana. Qui les apprend à faire ça? Ce sont leurs tantes paternelles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont leurs tantes paternelles. Bon, ça veut dire que ce sont les tantes paternelles qui accompagnent leurs filles dans cette vie intime. Oye comme la bango vi lobby ya libala ya mwasi ya libala keko bala komi mwasi ya mobali moko boy. N'est-ce pas? Ce sont les tantes qui préparent les filles pour cela. Bon, si ko tango ba reconnaître ka bango na mariage wana, ba isi bango ba bina mo ba tante bazali wapi ba tante biso yeyo. Boke ndeko zola biso mwana na bino sikoyo toye ko bala. But lorsque les tantes se permettent d'aller chercher leurs filles, ça veut dire que les tantes sont confiantes. Elles sont confidentes qu'elles ont fait leur travail et leur travail est bien fait et que batanti bakope sa marchandise na bango bazako ba eko somba ezali bien fait elles sont sûres de leur travail bake ko zwa fi na bango ba ebike to prépara ye bien azali bien donc azali mwasi akoki na libala ke ici koyo, n'est-ce pas? On s'est assuré to accompagner maman na ye a éduquer fi na bisoti na moment oyo. Pourquoi on n'appelle pas les mamaleki? Pourquoi on venga ba mamaleki te? Pourquoi mamaleki mingi baza ba fouteuse? Ça je vous dis la vérité. Ba mamaleki baza ba fouteuse. Ba mamaleki jamais ba yaka na ndaku, ba kuta yozo sala buzoba, ba mamaleki bazong sa batu na mulongo mingi te. Normalement mingi ba mamaleki bazong sa batu na mulongo te. Parce que ba mamaleki ba na idéologie ba mama na bino. Ba chérir bino, ba tika bino kaka bosa ndenge bolingi. Tandis que ba tata mwasi baza na idéologie mususu. Soki tata mwasi na ndaku akuti bino bwana kata buzoba, boko yoka ndenge tata mwasi ko gangela bino. N'est-ce pas? Yango wana batata mwasi na mariage ba reconnaître kabango comme des gens, des agents qui ont fait un travail de suivi. Travail de suivi qu'on s'assurer que bana bakoli malamu, bana baza bien, bana bakoli bakomi prêt à kokende libala. Oui. Oui, batata mwasi, ce sont les seules femmes qui sont reconnues. Parce que ma maman na bino bazala kana ba camarade, non? Vos mamans n'ont pas des amis, vos mamans ont vos amis, leurs amis. Pourquoi ta mon mariage ba benga kababike nani batu bakende koluka fi oya eko bala? Pourquoi batinda kate ba camarade ya mama? Ba camarade ya mama boza wapi? Oh biso yeyo.
Oh, boke ndeko zola biso fi na biso na to yaki koluka. Pourquoi batinda ka bango babenga ka bango te ba kende koluka fi wana? Parce que ça na rôle mon côté ba yebi ke na kati Afrique traditionnelle ba yebi ke rôle moko ya malonga baswana ba camarade mama na bino ba ko jouer na bana wana ezalité. Ba benga ka ba mama leki te po ba yebi ke rôle penza ya malonga ba mama leki ba joua penza ezalité. Ba benga ka batata mwasi parce que ba yebi ke mwana oyo akoli pembeni ya batata mwasi azali mwana oyo akoli na ba certaines valeurs na certaines disciplines na certains suivi parce que tata mwasi na bino rôle na ye ezalaki ya kopesa mama na bino tante pona abebisa éducation na bino. C'est ça la vérité des choses. Aujourd'hui bokimisa batata mwasi ba mama na bino bakimisa batata mwasi parce que ba mama na bino balingi te mutu nini akobanda koyebisa bango ke bana baza kokola bien te. Bana ozo kolandela éducation na bango bien te. Bana oyo modèle bazali kokola boye na lingi yango te. Batata mwasi na biso nous on a eu la chance d'avoir les tata mwasi idéal. Biso tozakana batata mwasi banda kolandela biso. Oui. Nous on a eu cette chance. Tala ba génération ya kala oyo bana oyo bazalaki nanu batata mwasi na bango bazalaki nanu présente na vie na bango na ba génération ya lelo oyo mutu batiki ba mama na bino ba komisa batu nyonso bandoki botikeli batu nyonso balbi bango baskole mo maboko batikeli ba mama na bino responsabilité bango moko bino yoyo lelo bokoma batu koteka babangi bino lelo yoyo bokoma batu bolsilisa ba classe te bozali kobala te eloko te nani akoya kobala yo na éducation na yo ya mabe wana oyo mama na yo abengani tanti na yo po baya ko redresser yo atikali na éducation na yo moko a commission fi moko lazy a commission fi moko boy alinga ka musala te asala ke loko moko te biso batanti na biso bazalaki soka ye na ndako akuti osala ka musala te tanta koloba akoloba comment mwana alala ka bele boy alingi musala te tanti na biso ko tomboka oui. Soki tanta ye na ndako amoni ki ozalika ka fia kolinga ko bimaka ozonga ka ero lingi eto tanta ko fandela mama na yo cousin tanta ko fandela mama na yo cousin mama na bino kutu soka yebi ke tata mwasi azali ko ya mama na bino kutu abandi ko pretendre boko bimate mukoloana boko bimate soki bozaka ba fia bima boko bimate po tanta ko ya soki tanta ye ko mona bizalelu na bino wana ko bima wana ba ko critiquer mama na bino n'est-ce pas parce que azali ko lande l'éducation na bino malamu te n'est-ce pas. Soki bozali ba fille ozali ba paresseuse bolingaka ko lala bilala bosala ke loko te bolamba ka te loko moko te tangu tanti na bino akoya ako observer yango akoloba boko lamuka boko no sala musala boko no sukola basani boko no sukola bilamba boko no sala musala oui tanti na bino bazalaki ko landela suivi ya éducation ya bana. Mais lolo kwa botaxa batanti bakoma bandoki batanti bakenda na bango batikela bino ba mama na bino sko est-ce que depuis batanti batikela bango musala ya kosala bakoka musala te bino lelo depuis batanti bakenda botonda ba église belé kuna bozoko bala te ba mingi pe bozoko ne mabala peso ko simba te bozoko zonga na ndako pourquoi parce que éducation ya tante za ko manquer. Oh, bokende na ngora libale za ba éducation ba mama na bino, ba éducation mama na bino wana ya ba fainéante, ba komisa bino ba lazy, ba komisa bino ba fainéante. Mwana mobimba zali ko kende ndako libala ayebi ata kolamba loso te, ayebi ata kolamba fufuta, ayebi kolamba pondu te. Mwana mobimba komi na kata ndako libala aza ko benga mama na ye, mama balamba ka pondu ndenge nini yo. Oh, na keko zo pondu pa mama na biso na keko zo pondu pa mama na biso tandis que lorsque les tantes étaient là, les tantes s'assuraient que yo, okomi ko linga ba mibali nko mo ba biso makamba ba fiancé, est-ce que oyebi ata kolamba? Ba tante ba bande ko s'assurer que oyebi makambo wana nyonso. N'est-ce pas? Les lobes fani kuna na ba église. Oh, boza ko zo ba fiancé te. Oh, bozali ko zo bimabilité parce que basi mingi la plupart jusqu'à 80% bazaka na ba église kuna makambo ba kenda olela kuna na ba église zali kama makambo ya bolingo, makambo mama bala, ndenge ni bazoko luka mibali, ndenge ni mibali bazali ko kima bango, tout ça. Mais mobali nini akolinga kofana na yo soi-disant zali kitoko mais bizaleli mabe, ba valeur ezate. Parce que maman na bino akontaki na bino ke akolisi bino ndenge ya lingi batanti bakima mama na bino akomisi bino ndenge nini ya lingi akanisi ki kitoko nde ekokene kofandi sela ko no lukolo libala kola siko luka siko mobali ba mama na bino bakimisi batanti na bino na pembeni na bango po batanti na bino bamona kate ndenge nini bokoma ko bima lokola ba fimo bima mikolo nyonso ba bima ka lokola ba shege bana ba bima batala te
weekend nyonso boza libanda boza ko fete bozo bima bozo ko sala o nyonso bolingi, n'est-ce pas? Pona ni po batanti ba disparaître na bango, batanti ba tika na bango, po sinote so tanta yo koloba ke tanta zandoki. Donc shangazi akanyine maboko, shangazi a récupérer a fandi na ye, n'est-ce pas? Depuis batanti batike la bino, éducation ya bana lelo ezali wapi? Éducation ya bana eza wapi? Éducation e beba. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré que kimisa batante, kimisa ba shangazi, kimisa ba tata mwasi, mais mukola mariage salamaka. Bino kaka bokena oluka batata mwasi wana batata mwasi ba oluka bino batata mwasi boya kwa accompagner mwana tango bakotuna bokena kozola biso fiancé na biso batata mwasi baya batata mwasi oyo kimisa batata mwasi oyo normalement rôle na bango ezaki ko accompagner éducation ya mwana wana ti mwana na okende libala, n'est-ce pas? Bino lokola bokimisa bango siko tango bosala ka ba cérémonie ya mariage wana, est-ce que boye bakatina nini babenga ka batata mwasi? Boye bakatina nini babenga ka batata mwasi? Boye bité. Tata mwasi soka yena ndako bandiko sola na bana bandiko tuna bana okuto oyo naloba par exemple bana oyo peut-être bazalaki bana na yo biologique to bota ki okuta peut-être bana ya mobali na yo. Lorsque tata mwasi vient à la maison, elle parle un peu aux enfants, elle cause aux enfants parce que son devoir c'est être la protectrice ya bana frère na ye. Lorsqu'elle parle aux enfants de ses frères, c'est pour voir si ces enfants là vont très bien. Yoka yo mwasi andako. Nini, azoko tuna bana wana, alinga monter contre bana, non, elle ne cherche pas à te monter contre ses enfants. Elle cherche à savoir et à connaître si les enfants vont bien. Parce que ça, c'est son devoir. Chacun de nous dans notre société, nakata société na biso ya batu mwinu, nakata société na biso ya ba africain, mutu na mutu azaki na rôle na ya zalaki ko jouer. Lelo po botoli batu ba rôle na bango ya ko jouer, bokanisi ke c'est l'église qui va remplacer rôle ya batu. Église ko remplacer rôle ya tata mwasi te. Église ko remplacer rôle ya tata mwasi te. Tata mwasi akotika la tata mwasi depuis bokimisa ba tata mwasi, botikela bana église, botikela église rôle ya bana, tala ndenge tokoma na ba voyou, tokoma na ba délinquant. Tala ndenge ba jeune fille belé ba komi na kata église kuna ba oluka mabala ezwa malisusu te. Pourquoi? Parce que vous êtes des mal élevés. Bokan sete ke mabala ezoko zwa mate parce que je ne sais pas parce que je ne sais pas quoi. Non. Mabala ezali ko zwa mate parce que la plupart de vous bozora mibali. Vous trouvez les copains, n'est-ce pas? Vous voulez que ces copains-là vous épousent. Lorsqu'il s'agit de mariage, copain alingi na ye ko bala yote. Pourquoi copain alingi ko bala yote? Copain alingi ko bala yote parce que copain eko kuta ke ozana bizaleli ya malamu te, n'est-ce pas? Tant copain a kimi, ozui ba 3, 4, 5, 6, 7, 8 copains, bangonyo sozo linga ba bala yo, balingi na bango ko bala yote, ba kimi yo, ok na kata église, bobandi ko lukandoki. Bo lukandoki te, boko lukandoki te, eza question ya ba mibali ba zoki mayote pona kindoki. Ba mibali bazali ko kimayo parce que tu n'as pas de bonnes valeurs épousables. Ozana ba valeur ya kitoko te ya malamu te oyo mobali ya ko fanda na moto lokola yo. C'est ça les vrais problèmes. Sikoyo bizaleli wana ya malamu te ozali nango wana. Tika kokosela kindoki kozwa excuse ya kindoki. Luka siko koyeba pourquoi est-ce que nazana ba valeur ya malamu te ozana ba valeur ya malamu te parce que ba parents na yo mama na yo abokola ki yo malamu te. Maman na atikale jamais ko lakisa yo ba valeur ya bien ya bomoto ya mwasi oyo akokoza la responsable lobi akende kofana na mutu ou bien na kata société ou bien na libala. Maman na lakisa ki ba valeur wana te. Maman na lakisa ki ba valeur wana te pourquoi? Parce que maman na yo alingaki kokolisa yo ndenge ye moko alingi te mutu mususu ayebisa ye ke modèle ozali kokolisa bano ezali malamu te. Et qui était supposé de faire ce travail là? C'était les shangazi, les tantes paternelles qui accompagnaient, qui faisaient ce travail là. Ce sont les tantes paternelles qui faisaient ce travail-là, je vous dis. Si vous avez grandi dans la libertinage. Bokola na kata libertinage parce que si vous batanti pe bakimi no babi boba oyo taxer so bandoki toti kanabiso, n'est-ce pas? Si vous bokoli na kata libertinage wana eko attraper bino na kimukolo. Si vous avez attrapé bino na kimukolo, mabale zoko ya lisusu te. Nani azoko loka bino? Si vous avez batante. Parce que batante bakima na bango batika na bango responsabilité. Lorsque les tantes paternelles étaient là, les enfants se mariaient.
Bana bande ko bala. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce que les tantes, bazali ko ça la suivi à éducation. Ba tante bazali ko ça suivi à éducation. So ki tante aye nanda kuna bino a observer, ba moni ke bano mituna bango zo ko sala bien te, tante na bino ako fande la mama na bino coussin. Boni otiki éducation ya bana. Boni mwana oyo ya mukebo yo soki oyebisi elikambo ifo abandi ko répondre. Boni éducation ya bana. Boni mwana oyo ti siko aza sukoli te. Boni. Siko lokola ba mama na bino bande ko linga ba critique wana te. Ba mama na bino ba bande ko linga ba critique wana te, balinga ki ba sala oyo ya bango moko dinge balingi. Mutu te asala e suivi. Ba mama na bino ba sala ba tante na bino ba rando, ale ba benga na ba tante na bino. Comme ça batika la bango moko ba régner. Siko depuis ba batika la bino bo régner na bana na bino moko. Tala ndenge éducation boko kiango lisusu bana bakuma ba shege, bana bakuma ba voyi, bana bakuma ba nini. Tala tango batata mwasi bazalaka impliqué na kati ya ba vie ba frère na bango. Ba shege bazalaka te. Makama ba shege yebo itango kaka ba église bandiko kanga batanti bandoki. Batanti bakimisi bango pembeni ba longoli bango prière ba frère na bango, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tant ba tante paternelle bazalaki pembeni, bazalaki jamais ko autorisé que bana ya ba frère na bango ba souffrir. Ata frère na bango abala botaka liboso et que frère na bango abali mwasi asika, mwasi wana soke aye okomona batante bayaka mikolo nyonso. Batante bayaka, oui bayaka. Bayako s'assurer que bana ba s'adopter na maman bango asika. Les tantes vont venir, bako banda ko ya, bako ya. Bako s'assurer nanu ke est-ce que bana ba s'adopter bazoko s'adopter bien na maman na bango ya sika. Mokolo batante ba moni ke bana ba s'adopter bien na maman na bango ya sika, omoni ba diminuer ko banda ko ya. Soki batante ba moni ke bana bazali ko s'adopter te na maman na bango ya sika, batante bako continuer ko ya. Pourquoi? Parce que balingi bala kisa yo mama ya wana ya sika ke batozali ya watozali ko tala. Ça veut dire que okozala na tante ya ko bebisa ou bien ya ko nyokola bana na biso, n'est-ce pas? Bana combien to bande ko yoka avant ba bande ko kufa na maboko ya ba mama ya ba milatre na bango bazaki ebele te. Bana combien liboso to bande ko yoka ki o basi ya ba papa na bango ba bengani bango ba komi ba shege bazaki ebele te. Vous savez pourquoi? Parce que ba shangazi les tata mwasi veillez sur cela. Mais depuis bo bengana ba tata mwasi bokomisa bango bandoki bozo bango bandoki soit disant ba église et tout ba mama batikala na pouvoir ya ko régner. Ba mama bakuma ko benga na bana mibali na bango bana bakuma ba shege. Ba mama bakuma ko nyoko la bana mibali na bango bakuma ko sala bango nyonso o balingi parce que bayebi ke mutu moko te azali ko surveiller. Bayebi ke mutu moko te azali ko veiller sur bana wana. Bande ko ba bolingo. To zonge la makambu na biso ya tradition ya culture traditionnelle na biso. Avec notre système notre propre système, nous avons pu protéger certaines choses. Nous avons pu protéger les uns et les autres. Bolingi sikoyo culture na biso lisusu te, bolingi libertinage ya ba culture ya batu mususu, ba foya batu mususu. Oh kasi bo adopter culture ya famille ya ba occidentaux. Maman, papa et les enfants seulement. Toboite. Ezana batu mususu pe ba famille mususu pe bayaka na ndenge ya mabe ba eko déranger bino. Mais to ana zolo bela makambia structure ya famille. Structure ya famille ya biso ba africaine. La plupart des choses nous avons évité la plupart des choses parce que on a eu les gens qui jouaient des rôles très importants dans des familles et à partir de la rôle na bango wana il y a certaines choses qui étaient que on peut babatu babanda qui contrôler. Oui les lotos zana ba shege belé na Congo normalement bolandi ba documentaire mingi ya ba shege oyoka mingi bashege ezali papa na biso mama na biso akufa papa na biso azwa mwasi mususu mwasi na sikola baki biso toza bandoki yango papa na biso na mama na biso asika babengana biso, n'est-ce pas? Mingi pourcentage ya bana mingi yoka pourcentage ya bana mususu non papa na biso na mama na biso bakufa yango biso toza na balabala. Mais mingi pe oyoka mama na biso papa na biso baboyana mama na biso akenda na Elwanda, excusez-moi, mama na biso akenda na Elwanda. C'est comme moi c'est papa na biso abengana biso alobiso toza bandoki bande ko ba bolingo na tango tozalaka ko na structure batu babande ko vivre na structure ya famille africaine wana. Est-ce que les choses de shege là ezalaki ebele te? Pourquoi? Parce que batata moi si bazaki ko veiller
batata mwasi bazalaki ko veiller que mama oya sika oya koya akoya te konyokola bana na biso akoya te konyokola bana ya frère nanga akoya te ko bengana bango, n'est-ce pas? Les batata mwasi bazalaki ko veiller, batata mwasi bazalaki ko veiller na éducation na biso, batata mwasi bazalaki ko veiller na bien-être ya bana ya ba frère na bango, batata mwasi bazalaki ko veiller to lingango te. Na pesi bino exemple awa. Nepsi bino na bil mukula mariage babenga ka ba mama le kite o ba mama le kiboza wapi ba kamarade ya mama bozali wapi bokende kozola biso mwasi na biso toye kobala babenga ka bango te babenga ka batata mwasi baza wapi po bakende kozola biso fi oyo biso toyaki kobala batata mwasi nde babenga ka. Pourquoi babenga ka batata mwasi? Parce que bayebi ke na rôle ya tata mwasi na kati ya famille traditionnelle africaine, tata mwasi azali accompagnatrice, azali muto ya veka na éducation ya bana ya frère na ye. Tata mwasi azali confidente, tata mwasi azali éducatrice même sexuelle ya vie intime ya mwana ya frère na ye. Tata mwasi nde aprenaka biso makambo nyonso ezali makambo ya bo mwasi. Tata mwasi. Depuis bobengana batata mwasi boye bakali susu te ko saila ba intime liboso batata mwasi bande ko lakisa ba fini ngeni bakolisa ka ba lèvre ya ba vagin. Oui, depuis batata mwasi bakenda ba lèvre ba vagin bokolisa ka ngoli susu ba lèvre ba vagin nyoso et comment shrunk. Siko nani olakisa bino makambo na nyoso? Mama na bino ndako lakisa bino. Batata mwasi bando lakisa bana biloko na nyonso. Batata mwasi bando lakisa bana bikolo. Na tata mwasi nanga moko boye. Anyway, naloba makambo nanga te. Toloba makambo kaka en général. Eza batata mwasi ne bando lakisa batu biloko na nyonso. Ce sont des tata mwasi qui jouaient ces rôles-là. Si vous avez des histoires des hommes, des histoires on doit vous préparer pour le mariage, tout ça, batata mwasi na bino de bakofanda, bako lobela bino, bako banda ko yebisa bino, lorsque o komi ko zo ba copain, ba ndiko mama kambia ba fiancé, biloko ndenge wana, bako tinda bino batata mwasi na bino, tata mwasi na bino ndako banda ko betela bino mama solo wana. Kaka Rene, achana na ile maneno. Achana na ile maneno. Tata mwasi na bino ndako betela bino masolo wana nyoso, batata mwasi na bino ndako bet. Nous on a eu la chance batata mwasi ba ndako betela so masolo bango même ya ba bolingo. Baza ko yebisa biso même ba erreur na bango ya bolingo, comme ça biso to tomber na kata ba erreur wana te. C'était no tata mwasi. Tata mwasi na ko beta biso masolo ngai ta unazalaka jeune, na balaka mobali moko boya, salaka nga boya, kenda kana nga boye. Ni mbulukutu. Ngai soki na meki ko mona ta mobali moko asali bino boye. Mobali so tata mwasi c'était des tata mwasi. Ça c'était leur rôle. Ezaki ba rôle na bango. Boni ba rôle oyo bazalaki ko jouer batata mwasi o ezalaki ba rôle légitime ezalaki ba rôle na bango vraiment na rôle na bango ya ko jouer o ezalaki légal. Ba mama na bino bakomisa yango kindoki, ba pasteur ba église bakomisa yango kindoki. So yi tata mwasi aye apesi bana reproche reprocher mama na bino ke éducation na bino zokende malamu teza ezokende ya kobeba ya kokende tengu. Est-ce que eza mabeto malamu? Eza malamu. Eza malamu. Soki tata mwasi aye amoni ba jeune fille na ye ba komi ba paresseuse ba salaka musala te balalaka toute la journée parce que maman na bino bo manipuler maman na bino ko éduquer bino lisusu te, vous faites tout ce que vous voulez. Pour ba maman bazalaka ba maman mingi ba bebisi ba éducation ya bana, ba maman mingi ba bebisi ba éducation ya bana, ba maman mingi lelo kuta bazana ba jeune fille ba 18 à 19 à 20 à 25 ans ba salaka lelo kote na ndako ba yata ko skola ba sanité. Bayebi ko skola basanité, mais maman wana pa sali ko aza ko croire que mwana na pa okende okota libala pe ba ko bala pe ko fanda kuna na libala. Ezalaka te? Ezalaka te? Ozana jeune fille ayebi lo côté. Elle n'est pas polie, elle ne fait rien du tout, So tata mwasi aye ko fande pa na bino ata mwa une semaine à observer ba comportement na bino wana. Tata mwasi na mosiko avant kende afandi siko mama na bino na tata na bino afande ba parano cousin. Aye so ngabino bizalelo na so mona za bien te. Mais ba noyo bozo kolisa bango ndenge nini?
bana oyo, bana oyo, bana oyo, tata mwasi na bino akoloba. Siko tellement que ba maman na bino bazaki inconfortable na kati ya ba reproche wana ya batata mwasi na bino. Bakomisa batata mwasi, bakota batata mwasi rando. Bakoza batata mwasi bandoki. Bakomisa batata mwasi bayaka lisusu te. Akoki koyebisa nga te comment faire, comment élever mes enfants, quoi faire, comment faire. Est-ce que ça koyebisa comment élever les enfants? Aza koyebisa seulement reproche que bana bakola bien te. Botala lelo batata mwasi baskola maboko, bana bakoma ba voyou. Bana baza ba voyou, bana baza ba voyou, bana bazokoka. Ba mama bakoki éducation ya bana te, bana baza ba voyou ba bandi. Ba jeune fille lelo bazoko bala te bazokende na ba église kuna e komi yo batie bango ba milimo ya ba satana milimo te ba comportement na bino ya mabe mutu te ko bala bino na ba comportement na bino ya mabe wana o ba éducation ya ba mama na bino bakimisa ba tata mwasi tango ba tata mwasi ba bande ko veiller sur votre éducation bozalaki ko bala. Oui, tamba tata mwasi bazako veiller na ba éducation na bino bande ko bala parce que maman na bino azaki ko s'assurer que pour naza la critiquer te pa tata mwasi il faut veiller à corriger bino. Oui, oui. Parce que tout le temps, ce batata moi c'est bazoko critiquer et ça bien pour la réputation naie. Pour qu'elle garde sa réputation, elle devait se corriger. Et se corriger, c'était aussi vous corriger vous aussi. Et cela marchait pour l'intérêt de qui? Ça marchait pour l'intérêt de tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tala bana oyo ba mama na bango ba pesa batata moi si privilège batata moi si ba accompagner bana. Mukola libala yoka ndenge batata moi si bazaka fier. Tango basenga batata moi si bokende kozo mwana bino sikoyo. Yoka batata mwasi ndenge bazaka fier. Basenga kape ba transport pe ya cher hein. Ba lo babi mwana biso to kende kozwa ete na taxi. Mwana biso il faut avion. Ouais, mwana biso il faut avion. Pourquoi? Parce que batata mwasi baza sur na éducation yo bango ba accompagner ki mwana wana na yango. Po ba yebi ke mwana biso to édikaki ye bien, to accompagner mama na ye éduquer ye bien. Yango wana to kopesa mwana biso na priya mukete, mwana biso il faut ba priya minene. Po to kende kozwa mwana biso bino mwana biso bo pesa mbongo ya transport ya avion. Oui oui, ba famille mususu bo assistant na ba mariage traditionnel. Bon na ba négociation salamaka. Ba famille mususu batata mwasi bakosenga billet ya nani te bakosenga billet ya nani te transport ya pambula te bakosenga billet ya avion bakosenga ba billet avion bakende parce que bayebi ke elles ont traversé beaucoup de difficultés, pas difficultés mais elles ont contribué à élever cet enfant. Elles ont contribué à s'assurer le suivi de l'éducation de cet enfant. Et que si vous venez aujourd'hui épouser notre enfant, vous allez bénéficier parce que nous sommes sûrs de notre produit, que nous vous donnons un produit bien. Yango batata mwasi bazalaka fier mukola libala. Yango batata mwasi bazalaka fier ya kokende kobimisa mwana na bango baya kotika ye na libala. Sikoyo mukola batanga basenga babi batata mwasi bokende koya na mwana. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Il faut pas comprendre la tradition. Vous devez comprendre la tradition. Parce que la plupart de vous aussi, nani ba cérémonie traditionnelle, sans qu'on se rende compte, il y a ma kambu contenu, il y a ba practice wana, bosala kaka bisale la salela. Nini basala ka mariage traditionnel ango babenga ka bato boya kozwa dote balobaka boye sima bakobenga batata mwasi baya koya ko accompagner mwana et tout. Mais est-ce que vous connaissez le message qui est derrière tous ces événements là? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas. Si quoi bobenga na batata mwasi bana bokenda otika bona ba église kuna ska baluka ba mibali mikolo nyoso ka bakanga bona ba mari de nuit. Bana bakoma abala katepo bakanga ya ba mari de nuit. Abala katepo ske pare mbatiela ye misu mabe te bizaleli mabe. Tata mwasi atikela mama na bino responsabilité akoli sabino ba lezi batu bazanga ba valeur ya libala. Yango wana bozana ba église kuna ba mututela ko bala bino. Okozwa kope aye akimio alalio akimi na ye. Ozu kope aye alalio akimi na ye. Ozu kope alalio mais liboso ba jeune fille bazalaka soki mobali ya boyi 2 ou 3 fois. Akeko bando solanta tata mwasi na ye. Shangazi ndeli kambozali ndeza boyi. Moni munazoki mobali moko boyi to shangazi akolinga oye bapenda ba détail nyonso. Soki shangazi asebi ba détail nyonso, shangazi siko komikopesa yo matea, komikopesa ya vie, komikopesa yo matea ya vie. Ba shangazi mususu kutu ezalaka soki azaki penda participer kite akomi même ko tuna yo maka mususu kutu sexuel, akomi ko tuna yo parce que ezali musala na ye. Shangazi musala na ye yango wana azali accompagner yo na bien-être na yo nyonso. Oui.
Oui, oui. Mm. Oui, tata moi si likolo. Ah oui, bah tata moi si likolo penza. Bah tata moi si penza likolo. Mais Kaka René, nous on a eu la chance d'avoir les tata moi si, hein. Oui, oui. Moi vraiment, je te dis la vérité, moi j'ai bénéficié de mes tantes, hein. Oui, oui, nazwaki benda, j'ai été vraiment, nazaki vraiment na chance ya ko bénéficier na éducation aussi ya batante nanga, batante paternelle, batata moi si. Oui, oui. Et mes shangazi, mes tantes, c'était des femmes aimantes. C'était des femmes bien, des femmes aimantes, quoi, tu vois. Bashangazi nanga zaki batu moko soko bengi bango bashangazi tante nanga bazaki cool. Soko bengi bango bako solo na yo, bako betelo ba masolo na bango ya kala, bako pesa yo ba conseil, bako loba na yo boye tout. Soko zui mwa kope ansika, ale obengi na no shangazi. Oyebisi shangazi eza boye, bien eza bongo zala na ye boye, salaka boye, fanda na ye bien, lobelaka ye boye, lobelaka oui, ba shangazi c'est ça les shangazi, c'est ça le rôle des shangazi. Wana nde barole ya shangazi. Bashangazi bandoko like ça, fille, comment est-ce qu'on prend soin de son intimité, comment est-ce qu'on parle à son homme, comment est-ce qu'on doit... Oui, ça c'est le rôle de shangazi. Wana za barole ya bashangazi. Oui. Mais lelo ba jeune fille lelo baza na chance te ya kozana ba tante na bashangazi. Baza na chance te ya kozala na batata mwasi. Pourquoi parce que ba église yako séparer ba famille. Ba tata mwasi ba komi bandoki. Ba mama pe baza ya ko sepela ndenge ba église séparer ba famille. Ba mama bango moko bandimi ke ba tata mwasi baza bandoki. Ba tata mwasi baza bandoki te. Ba tata mwasi bazali ba veillante. Batu ya ko veiller sur l'éducation. Malheureusement aussi, bon, parce que peut-être bazana ba mauvaise expérience na batata moi na bango et ça je n'en disconviens pas. Je ne dis pas que c'est rose pour tout le monde, OK? Mais naza ko yebi sabino ba rôle ya ba certaines personnes dans na mutuna rôle na ye oyo normalement il fallait qu'il a joué na kati ya société na kati ya structure ya famille na biso ya africaine. Je vous parle des rôles, OK? Mais je n'en disconviens pas, peut-être que mususu pe bazwa ba expérience ya mabe peut-être na batante na bango, ça je n'en disconviens pas, OK? Parce qu'il y a aussi des tantes qui sont devenues des corrompues, hein? Il y a batante mususu bakoma ba corrompu, likolo ya manque ya savoir, ya éducation ya koyeba rôle na yo comme tante ezali nini. Parce que bato mususu pe ayebika azalaka na kaka tata mwasi, mais est-ce que azana na savoir ya koyeba rôle ya tata mwasi ezali nini? Peut-être azana na savoir wana te. Ayebika ki azalaka tata mwasi, mais ayebi rôle te que qu'est-ce que ça veut dire être un tata mwasi, n'est-ce pas? Po ba tata mwasi ya mikolo pe mingi bakoma na bango ba corrompu. Okomona tata mwasi oza tata mwasi, mais oyebi rôle na yo te, oyebi rôle nini pe te il faut jouer. Omona tata mwasi akomi corrompu, tata mwasi azana ba frère mibale misatu mine, mais tata mwasi akoma kaka kole sere kaka na bana ya frère moko. Pourquoi? Peut-être parce que belle-sœur na wana azalaka apesaka ye peut-être biloko siko akomi ko privilégier bana ya frère na ye moko koleka bana ya frère mususu. Wana eza malamu te, wana eza rôle na yo te ya tata mwasi. Rôle na yo ya tata mwasi ezali te ke okende kozala corrompu na ba mama, donc basi ya ba frère na yo pona obanda sikoyo kosala uchaguzi ndenge biso tobenga na Kiswahili. Obanda sikoyo kosala favorisme na bana ya ba frère na yo. Soko zana ba frère 5, ba frère na yo nyonso babota, bana na bango nyonso wana bazali bazali uzali shangazi na bango zali tata mwasi na bango, il faut traiter bango nyonso ndenge moko. Oui, il faut traiter bango nyonso ndenge moko. On comprend aussi, il y a certaines mamans aussi qui ne les rendent pas la vie facile aussi aux tata mwasi, de les laisser aussi jouer leur rôle de tata mwasi comme il faut. Oui, ba maman mususu bazo ko rendre ba tata mwasi rôle facile te ya ko jouer rôle na bango comme tata mwasi. Ba komisa ba tata mwasi ke we ananda kunanga ya zako tunanga zako sambisa azako sambisa yote elle joue son rôle. Ça son rôle.
rôle na ya ki tata moi si ezali ke elle veille sur tout le monde, elle veille même sur le bien-être même de son frère. C'est ça la vérité des choses. Elle est même appelée à veiller sur le bien-être de son frère. Tolingango te. Parce que basi mususu bakanisaka ke yo soko ye ko bala na kati ya libota ya batu ou bien ko bala frère ya mutu okanisi ke sikoyo bandeko na nyo se faut ba laver ba maboko na bango batikela oyo ye moko yo gérer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, nulle part ça se passe comme ça. Wana zali ba culture ba occidentaux. Yango omoni sikoyo nakata ba culture ba occidentaux mingi ezelokola ba culture ba occidentaux zalaka soko bali mwana na bango bie mwana bango bali yo batikeli yo moko gérer ningo lingi yango omoni mingi bazalaka frustré babeta na ba masasi bakoma obeta na ba masasi. Pourquoi? Parce que ebike oye ko bala epa na ngawa suivi ya bandeko no ko zala na ngote ça veut dire mukolo sakai na kape na bomi na ngayo yango mona na ba occidentaux na bakata ba civilisation ba occidentaux mingi ba bomanaka na ba couple ba mada eza ebele ba bomanaka ebele. Pourquoi? Parce que ba yebike suivi ya ko zala na ngote bandeko no babalisa kinga yo bapesi nga yo okei na yo libela ba yebi babenga kayote ba veya kasiri yote etali bangote mutu anengo na mkumso ala mukina ya bomine yo po yebike famille ya mariage ba occidentaux koto mutu te akipaka na muninga, n'est-ce pas? Mais tandis que biso en Afrique, ce n'est pas comme ça. Nous avons notre propre façon. Nous avons notre propre structure. Il y a famille. Tout ça, la structure, absolument, la famille, beaucoup qui changer en côté. Tout qui changer en côté. Et ça marchait pour nous. Structure de la famille, on est marché pour na biso. Yango moni, tozali na moins, baka moins, ya mobile, ya bomi mwasi ya bomi mobile. Baka wane komi ezaki moins epai na biso. Mais comme lisusu mingi mikolo yo lisusu, pourquoi? Parce que depuis bo adopta ba culture ya structure ya mariage ya ba occidentaux to monike nakata ba famille na biso pe ya ba africain mingi to kompe ko bomana. To ko bomana pourquoi? Parce que moi c'est na mobali balingi batikela bango basala onyo so balingi mutute a surveiller mutute ko talaka bango et tout tango bo bandi ko swana wana bomani bobandi ko bomana. Tandis que ça ne devait pas être comme ça. Structure de la famille, on savait que tout le monde doit veiller sur tout le monde. C'est normal. Qu'est-ce que je suis en train de cacher? Et là, il y a caché. Ça veut dire que vous cachez quelque chose. So comme kolwa mikonyo so kaka bande kona yo balinga ka kopesa biso tante mikonyo so baya kawa mikonyo so babengaka nini nalingi boyete. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches, mademoiselle? Monsieur, qu'est-ce que tu caches? Ozo bombanine. So ozo bombelo kote siko elo ni ezo sala yo pasi ke batwana baki ko benga yer mo konde kona bango batala commande kona bango azali. N'est-ce pas? Oui, ezali pe devoir ya ba sœur donc ba tata mwasi ba shangazi ba veiller pe sur bien-être ya frère na bango ba s'assurer que yo comme mwasi na ye pe ozali ko abuser pouvoir wana te ozana ngo ya kozala mwasi na ye. Tu ne peux pas en abuser parce que les gens sont comme ça, c'est la nature de l'homme. Lorsque vous laissez trop à quelqu'un, la personne abuse. C'est ça la nature humaine. Les gens abusent. Les gens abusent. C'est ça la vérité des choses. Vous pouvez seulement imaginer que yo koli par exemple na frère na yo, n'est-ce pas? Frère na yo bokenda classe nzela moko, bofana nzela moko, bofana na quartier nzela moko, bokola na quartier nzela moko, tout ça vous avez tout fait ensemble toute votre vie. Soki peut-être na nzela ba beta kiyo, soki peut-être na nzela ba beta kiyo, oye ndaku nokino kiyo kimi obengi frère na yo akei kuna keko bundela yo. Soki yo peut-être frère na za muke koleka yo, oyoki kuna ba bundisa ke ba beta kiye yo poke kuna okeko bundela yo, okeko beta bato. Oui, obeti bato. Na quartier bosoki bofandi oyoki voisin wa beta ki frère na yo, beta ki sœur na yo, okeko kuna ko bunda, okeko kuna ko beti bato. Pourquoi to sala ango? Parce que, inconsciemment, même si nous sommes jeunes, nous connaissons que nous sommes des protecteurs de nos frères et nos sœurs. Nous les connaissons. Même moi, je suis à 2 ans. Si je suis dans le parc, au petit frère, il y a 3 ans. Moi, il y a 2 ans, au bêta. Oui, oui. Si je suis dans le parc, ata bana mike baza na école primaire, ba frère na ba sœur ba ki école primaire moko ensemble. Soki obeti frère na ye pas ko beta yo, akobeta yo. Pourquoi?
inconsciemment azana no conscience penana no mayele na no ekoli pena makasi te, mais ayebi ke na age wana muke wana azali wana ayebi ke azali protecteur na protectrice ya frère na ye ou bien sœur na ye, ayebi yango. C'est comme ça, c'est écrit dans le DNA comme ça. Boni boni siko tanga okoma mukolo yo kanisi ke mutu wana zako bundela frère na ye ndenge wana bia zako bundela sœur na ye ndenge wana na balabala awo ya otikela yo ye po yonde nani yonde madame le monsieur ou bien monsieur nini yonde nani ayo tikelo ka ye bongo ye na maboko kaka. Donc abaye ba sali tellement confiance batikelo ndeko na bango bando veiller te sur ndeko na bango batikeli yo kaka ye ndenge wana. Non 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 ezalaka bongo te bandeko babolingo. Tobanda ko réfléchir, hein? Ezalaka bongo te. Les gens jouent batu ba jouer ka ba rôle et belé et puis très important na ba vie bandinga na bango. Oui, na ba vie bandeko na bango. Qui inclut les shangazi, les tata mwasi. Les tata mwasi jouent ce rôle là qui est très important na kati ya vie ya bandeko na bango, na vie ya bana ya bandeko na bango. Ba mama botika kozala animé na ba mauvais esprit ya kokanisa keo batata mwasi bayaka kaka ko contrôler bino, batata mwasi balingi komikota na ba ménage na bino. Non, les tata mwasi jouent seulement leur rôle. Bazoko jouer rôle na bango ezali naturel. Bazali ko jouer rôle na bango yo ezali permis na kati ya culture traditionnelle na biso. Les tata mwasi sont là pour leur rôle et vous devez les laisser jouer leur rôle correctement et comme ils doivent le faire. Oui. Lorsque les tata mwasi jouaient leur rôle, il n'y avait pas les shege. Je vous ai bien dit. Lorsque les tata mwasi jouaient leur rôle, il n'y avait pas de shege. Parce qu'elles étaient là pour veiller pour le bien-être des enfants de leurs frères. Il n'y avait pas de shege. Les lois église côté la bino ba kimisi ba tata mwasi ba église soi-disant ba église edika mwana nani. Po ba nonyo bazali ko beba ba parents ba bazana ba église. Ba ngo be bazana kata ba église edika mwana nani. Edika mwana mutu te. Bana nyoso bafani kuna na ba église wana kuna ba jeune fille nyoso kuna ba oluka ba mabala kuna na église. Pourquoi église oka longote mibali kuna kasi? Lokola baza tellement bana malamu, baza tellement ba sainte, basambela ka mingi ba yebi nzambe et tout. Pourquoi kuna kasa na ba église tellement boza tellement bien? Pourquoi ka sa église ite ezoko pesa bino ba mibali? Parce que église yebi ke boza bana malamu yango bokenda ka kuna. Pourquoi ba église yango zo pesa bino mibali te? Yo mona batu mo ba depuis ba kenda ka église, na ba jeune garçon na ba jeune fille, ba monya bokuta na ka kuna bino na bino me bobala na kate. Moi je me demande pourquoi est-ce que bobala na kate? Parce que vous connaissez que oyaza mutelibala te, oyaza mutelibala te. Pourquoi vous ne mariez pas vous-même, vous là-bas, dans les églises là-bas? Bobala na kate poane. Ta là-bas, jeune belé, ya ba célibataire na kate église. Et les hommes et les femmes. Mais les hommes célibataires là qui sont dans les églises, là, ils ne voient pas les femmes célibataires là-bas dans les églises. Ba mona kabino te. Ba mona kabino. Mais ba yebi ke en dehors ya lo sambo na bino wana ko sambe la hypocrisie wana. Il y a rien d'autre qui est derrière. Il n'y a pas de valeur. Bozana ba valeur te ya bomoto. Bozana ba valeur te ya kozala ba basi ya mabala. Ils savent que bozana ba valeur wana te. Bahebaka. Donc, c'était un peu de ça, hein. Nangeka sabino kakake. Il y a certaines choses parfois sur le toit awa et rappelle que ça makambo ebele to bibo to zana no opportunité to yana ko sola na makamususu beto te makamususu. Semaine oyo en tout cas ça m'a fait vraiment réfléchir sur l'histoire de Batata Mwasi parce que j'ai vu comment est-ce que les Congolais vilipendaient la sœur de Koffi Olomide. Ba vilipande oh Tata Mwasi oh ndoki ba Tata Mwasi bazala kaka bandoki ba Tata Mwasi. Mais est-ce que ba Congolais ba yebi quand même le rôle ya Tata Mwasi? Est-ce que ba Congolais ba yebi ça veut dire quoi un Tata Mwasi? Rôle ya Tata Mwasi na kati ya vie ya frère na ye na vie ya bana na ye zalini. Les gens jouent seulement leur rôle. Mutu azo jouer rôle na ya comme ndoki. Azan ndoki te azan kati ya devoir na ya ko jouer rôle na ya Tata Mwasi. Nazongala ka ana lobi makambia ndeko ya Koffi Olomide, ça me rappelait encore de quelque chose. Ça me rappelait quand ngi bazako lo makambia Koffi Olomide na sœur na ye et tout. Je me suis dit batu mingi faut tozongela ko yeba tradition parce que tradition je crois que nenge to s'éloigner tellement na tradition boy yango ba mingi tozana kati ba problème. Pourquoi? Parce que na pesa no exemple kaka ya ndeko ya Koffi Olomide, Mama Riva balobi Mama Riva ndeko mbona n'est-ce pas? Balobi que Mama Riva azali ko défendre frère na ye azali ko loba ngana lobi boye. Est-ce que vous connaissez que maman ami akufa?
Maman Ami ezali maman ya Koffi Olomide, n'est-ce pas? Maman Ami est partie. Bon, moi je ne sais pas combien de sœurs Koffi Olomide azana bango, hein. Nefte so azana ba sœur mususu, azana ba grande sœur mususu, bien azana sœur na évité structure de famille naie, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que lorsque la maman meurt, lorsque maman kufaka, normalement ba elevaka fi na ye moko na titre ya maman? Est-ce que boye bien on a tradition na biso na culture na biso batu mwendo ya ba africain? Biso pa na biso ba mushi kuna babenga ngo kuhinika. Soki mama akufi, bakozwa mwana na ye moko ya mwasi, bako élever na grade ya maman. Parce que ils sont conscients que cette famille a encore besoin d'une mère. Quelqu'un donc baoyo batikali bako banda ko yoka, baoyo batikali bako banda ko landa. Soki y a un problème, c'est elle qu'on doit maintenant appeler. Parce que lorsque votre maman existe, lorsqu'il y a des problèmes, vous courez chez votre maman, non? Boki ma pas maman na bino des fois yoka, maman bino des fois résoudre des problèmes à famille et tout. Mais lorsque la maman n'est plus, l'une de ses filles doit être élevée à ces rangs-là. Oui, bako élevé na rang wana, et pas na biso babenga kuinika, bako komisa yo mama ya libota, mama ya famille. Ça veut dire, à partir de lelo, yondo remplacer sikoyo mama na yo. Bami bakansa keza ka ba cérémonie o, bake ba pesi mama puta mama na yo, yondo bandi ozu mama puta mama na yo et tout. Non, non, non. Ce n'est pas seulement ma puta mama na yo otka na ngo bando lata. Non. C'est toute une cérémonie el kolobake. Maintenant yonde okomi mama ya libota, donc okomi koko, okomi mama ya ba frère na ba sœur na yo. Donc ba belle-sœur na yo sikoyo à partir de mokolo wana, il faut sikoyo baba na ko mona yo sikoyo lokola mama na bango parce que o remplacer sikoyo belle-mère. Yo pour comme maman. S'il y a un problème, c'est toi qui dois régler. S'il y a un problème dans la famille, c'est toi qui dois se soulever. Bon, si maman a Koffi Olomide a Koufaki, bolingi nani a lobela Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide a une attaque. Lorsque la maman de Koffi Olomide était vivante, c'est la maman Ami qui parlait, qui défendait. Et je vous jure que lorsque Koffi Olomide était en vie, personne ne blaguait avec Koffi Olomide comme ça. Malgré Koffi Olomide azali, il a quand même une mère. Maman mutute alingaka mwana ataza mutaliboma, bo sakana na ye. Non. N'est-ce pas? Bosko maman mi azate sko bolingo kanza mlongo bozo asko avantage ya Koffi Olomide? Non. Si sa sœur qui a hérité le titre de sa maman, elle va défendre son frère comme sa mère. Oui. C'est elle maintenant qui, si c'est elle, c'est naïveté culture, so ici c'est elle qui a hérité ces titres-là dans ta famille, Koffi Olomide. Maintenant c'est elle, la maman Ami, la maman de Koffi maintenant, c'est elle qui doit défendre. Oui, oui, nous devenons les mamans de nos frères. Oui, oui. Oui, oui. C'est la même chose aussi avec les hommes. Lorsque votre père meurt, papa ne soka Koffi, basoka garçon na ye ya mukolo ou bien parmi ba garçon na ye ou peut-être ba moni azali capable ba eleva ka na ra ya papa. Omona bandeko nyonso ba komi ko considérer comme papa. S'il y a un problème dans la famille, ba ke komona ye. So qu'il y a un mariage dans la famille, papa na binonde nani, ba ke komona frère na bango na ya mukolo. Frère na biso yenda zalaka papa na biso. Frère na biso nde akoma papa na biso. Frère na biso nde akoma papa na biso. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, retournons un peu dans les rôles. Hein? Parce que ceux qui africains adopter ba culture, y a ba structure, y a ba famille, y a ba tumususu, ba komi ko bosa na ke biso moko pendenge tozalia, tozana ba structure na ba famille na biso moko y a ba tumundo y a ba africain. Et nos structures là ont marché, ça a toujours marché pour nous et marcha pour na biso. Toki ko abandonner en côté parce que toza ba occidentaux te tokotika la jamais kozala ba occidentaux, ba système ba occidentaux et ko marcha ka jamais pour na biso. Et ko marcha ka jamais pour na biso. C'est un peu ça. Tobo ça na ba rôle te. Et puis ceux qui mou azali ko jouer rôle na ye, bo blâmer yete na kati ya rôle na ye azali ko jouer. Ceux qui rôle na yo azali ya kozala tante, il faut ye ba tante elingi koloba nini. Rôle na yo ya kitante, ya kitata mwasi ezali nini. Et lorsque tu es en train de jouer ce rôle-là, personne ne doit te blâmer ou bien personne ne doit te critiquer. Tu y es dans tes rôles, tu dois le faire, tu fais ton travail. Lorsque vous avez perdu votre maman na kaya Koffi Olomide, ba perda ki maman na bango, sœur na ye moko, il faut jouer rôle ya maman na Koffi Olomide lelo. Donc vous n'allez pas attaquer Koffi Olomide comme ça, vous allez croire que batnyon se bako croiser ma boko na bango. Non.
Il a des sœurs et le maman bango kufaki, parmi ses sœurs, l'une de ces sœurs là doit jouer maintenant le rôle de la maman. Comme maman bango comme protectrice na bango, maman nyosa protège bana na ye, boye bango eza bongo. Bane bazala batali boma, bane bazala je ne sais pas comment ako protéger bango kaka ndenge wana. Oui, ako protéger bango ndenge wana. Ako reconnaître que bane bazala liboma. Mais ke lokola a reconnaître que bane bazana liboma bane bazana problème ke bino il faut boma bana na yo il faut beta bana na yo bebo sala bango ndenge nini ako permettre yango te donc lorsque les uns et les autres sont en train de protéger les leurs ils font seulement leur devoir, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur devoir. Yo nyoko la frère ya muninga. Yo nyoko la sœur ya muninga. Non. Vous allez quand la liboso te pour nyoko la ye. Ko kanzate parce que yo bala ndeko na biso to kabeli yo cadeau siko yo sa nenyo so yo lingi. Te. Parce que bali ndeko na biso elinko lobate ke siko to kabeli yo ye o sala na yenyo so yo lingi. Te. Non. Il faut totika biloko neza biloko ba occidentaux. Ba occidentaux ne bazalaka soko obali mwana bango batikeli yo sala nenyo so lingi. Ti mukolo mususu tu mukolo lingi te osepelite ozu bunduki obeti masasi. Obeti masasi. Nde ba occidentaux ba reglaka ba problème ngoti. Mwana batokende ko bala ye soki mukolo lokolo bakanisi ke lokolo babali yo batikeli yo ye libela mukolo sepelite ozu masasi obeti mwana bato. Te biso ba africain to za bongo te. Biso ba africain to za bongo te o bali to bali si yo bio to pesi mwana biso to kabeli yo tikala ne libela te pardon to bana ya ko veiller. Oui, to bana ko veiller sur le bien-être de kona biso parce que to kola na ye to bundela bande kona biso na ba classe. Nga kuto za so nga na classe na ndoko bundela ba ser na nga na école na bando bundela bande kona nga makasi. Bande kona nga bazaki na bango timide mutu ta bande ko babande na bango lobate. Tellement bazaki ba timide bazaki loko ba yuma batu bande ko soko saka na ndeko nanga batu bando saka na bande ko nanga te po bebi ke wana ndeko masawa ko meka te po bebi ke na ko ya ko beta yo na ko ya ko bunda ya ko saka na te oui tant na zemwa mkina obundela bande ko nanga po na yebi ke eza devoir nanga na protéger bango siko tango tokoli boye yo kanisi ke yo bala ndeko nanga na kabeli yo ye kado kaka boye te wana ezalaka te lokuta wana ezalaka te bino batu bobala bandeko ya batu bo mesanaka komona ka bandeko ya baninga na bandeko ya batono bobala wana bayaka ko veiller sur bandeko na bango parce que eza bongo c'est ça la nature eza contre la nature kutu obala mwana batu batikelo kaka yendenge wana ne eza contre la nature te to tikelo bongo te to tikelo ndenge ni to tikelo te il faut to yaka ko veillaka po mkomsu tango za okolamukana ba ide na o diabolique wana ngyo sande ko na biso mabe okoyeba ke na okokate parce que ba yaka awa mikonyo ko yako tala ndeko na bonde ngeni yazali okokate o bomande ko na biso te o maltraiter ndeko na biso te te wana ko simba te pardon wana ko simba te. C'était un peu ça bandeko bozongi sa ba shangazi bozongi sa ba tata mwasi na kata ba via bana na bino bo ndimake ba tata mwasi bazana rôle ya ko jouer botika bango ba jouer rôle na bango pleinement ndenge il faut ba jouer yango bokomona ke ba famille ba africaine ko zonga lesusu malamu bozo comprendre oui botika bana ba tata mwasi bazonga na kata ba via bana na bana ya ba frère na bango e ma via ya ba nièce na ba neveu na bango botika bango ba jouer rôle na bango na kati ya pleinement pe freely bokomona ndenge ba famille susu ko zonga bien pourtant ba tata mwasi bazaki ko aider bazaki ko accompagner bazaki ko surveiller ba via bana ezalaki ndenge komi lelo boete bana mobimba lelo bana bakubima libanda kuna bazoko se comporter mabe ba jeune fille bakomi brutal ba jeune fille bakomi sauvage ba jeune fille bakomi je ne sais pas comment po batata mwasi bayaka lisusu te biso batata mwasi na so bazaki soko bandiko loba n'importe comment bandiko loba yo ka tata mwasi benga bino ba fille jeune fille alobaka boete jeune fille alobaka boete jeune fille alobaka boye sola ka boye OK mais le l'autre batata mwasi ba kenda ba jeune fille bakoma brutal bakoma sauvage jeune fille akobima libanda ko se comporter n'importe comment yebike atakuta na tata mwasi atakuta na papa leki bakosala eloko te so tata mwasi kutameki ko ndoki tika vina biso tranquille batata mwasi bandoki botika biso tranquille ozomona nde makombo ekomi lelo yango
C'était un peu ça, mes chers amis. Je pense que le message est passé. Bino batboza na mato ya koyoka, boyoki. Hein? C'était un peu ça. Batata moi si, ba joie, ba rôle ya bien na ba vie ya bato ebele. Moi-même, je suis un exemple. Moi, j'ai bénéficié des bonnes choses de mes tantes paternelles. Ma tante nanga penza baza, ingeta penza ba tante nanga ba shangazi nanga, ce sont des femmes très très bien, qui m'ont aidé dans la vie avec beaucoup de sagesse, beaucoup de choses. Ok? Ingeta bandeko. Bye.